qu'un ami. Kalaoum Collection, être bien habillé ou être propre sont deux choses différentes. Pour mixer les deux, la réponse à cette question. Voici la maison des coutures mixtes. Kalaoum Collection, balodi batongelo elamba, la Bible déclare rien sur ton cola. Nous a fait sur cola. Olingiba, c'est la réduction, la prédote, grâce à Kalaoum Collection. Et tongeli avant ensemble, biso tout. Tonton, spertantine, la forme. Kwetu, Bikwembe, Binapata et Shima. Plus de soucis à se faire quand il s'agit de l'élégance à l'africaine. Nos services, mercerie, vente des pannes en gros et détail, la borderie industrielle, les surfilages industriels. Kalaoum Collection, réalisez vos idées sur mesure. Notre adresse, nous sommes au numéro 12 vente de l'avenue Lac Kipopo, au quartier Kaloué, commune de Lubumbashi. Bientôt, Kalaoum Collection ouvrira ses portes dans la ville de Kolwezi. Kalaoum Collection, Tuko Pamoja. Matondi mingi baïké, vous avez de partout à travers ma chaîne YouTube no Borolanda Biso Penza, na Congo Lisanga Télévision, na Mon Africa Télévision, na tina kaka actualité, vous avez tambola na monde église, webi lelo église vraiment makambe belé et que ça m'a scandale, lelo kuna scandale sexuel, lelo kuna scandale kili webi affaire Maïkalambai Zawadi Majabu Dorosola Penza sur prophète Joël Tantou l'actualité zeli ebele na émission absolument na mbeli bino moko ya bapandi sango ndekunanga journaliste na kati ya Mon Africa na Penza tokomeka un peu ko sala analyse sur ba question d'actualité surtout peut tozali na mois dédié à la femme yango na émission nanga lelo invité nanga penda azali mwasi on déjà coupé ça mbote maman mbote ndiko bonne santé moi bien te pour mambo ele kan internet en tout cas pas dans hôpital na pesi no mbote na médecin nanga de pringa le ma santé yem to traiter nga na tongo et puis on peut pesi nga makasi na fandalo na yo. Oui, to yambio lelo natina ba scandale sexuel ozo sema na kati ya banda kwa Nzambe. Tomoni affaire Maïkalambai Zawadi oye penza lobi ete Maïkalambai a violé plus de 3 fois. Kasi lelo to ki susu Zawadi lobi ke ezaya ki violté Maïkalambai asala ki ebongo te to ebité eza nini oye kutinda chanteuse de l'Éternel Zawadi o pe ba ko bengele lo Jézabel. D'abord, merci pour la question. Au moins, nous sommes Zawadi. Au moins, nous avons l'école, dans l'école, dans l'école, sirène à Zalaka. La sirène, nous avons dit mangote. Là, nous sommes en école, nous sommes na Kanda, na Kasavubo, na face na Lissalo. Oh, hier, il y avait une sirène qui était passée à l'école. Miresali rouge, tableau. Moi, je ne croyais pas à ça. Na kokola na komi maman na keto, on a comprendre que oui, il y a des sirènes. Représentant na Bango na Afrique ya Zawadi sori ya Zawadi po so tali nanu te to tsana ndana ba relation to zara na ngata ya mwasi na mobali boya ki chéri o tromper chéri no molinga mingi ata soki ayoki ngo wangana o wangana za moso comprendre mam na olo bo wangana on dit maté mais moi ça libala azo wangana tazo trouver ngo c'est normal yango na lobeng na Daviki mwasi ya libala ofanzi pa na boye. Hein? Je n'ombre pendo ebisi ta caméra, ate pa caméra bando filmer yo. Po bando lo ba ke ba kusha kingai. Une fois té, 2 fois té, 3 fois. Po ba français ba lobi mi beba ebele bandi na mi balé. Yo leki na mi balé comme mi satu, femme mariée. Zawadi wana ko yoka kombo neza kombo ba Swahili, masambu isi basi ba Swahili. Au moins nenge fofano tombora nenge Francis la ceux qui tatu Francis a fingi basa batete la fallait basa ba Swahili ba tomboka moi ça muswahili za moi ça lokumu so moni eboto moni pa que non na moni moi si ou bien moi si Afrique parce que ça moi si Afrique na niveau ya bongo
Ndeko nanga kati yote to boyite ke Zawadi asali Soni, c'est une femme mariée, il fallait pas aleka na makambo eleka, mais tozonga non pe na ngambo basali na Nzambe. Basali na Nzambe bazali image ya ye moko Yesu Kristo. Atako lelo mingi ba fidèle mingi bakoma omona dadi aza Nzambe, mais aza Nzambe naza ko utiliser bango po ba bikisa milimo bato bakangola bato. Kasi ye pe pasteur Mike Kalambai azali pasteur. Tant moni mobali ezala biso basi to comprendre muto osanga ba avance. Moi sans osanga ba avance tant mona kango et pas Zawadi. Pourquoi me ko kimango te ti ko komana na kati na chambre ko ba vidéo chambre bo moi ba vidéo chambre ti ayaki na buto na zo benga Zawadi ti atayo moko hein un homme de Dieu pourquoi ko luka ko epenesi na lobango mingi bana to bandi mambo yo na yebi Moïse Mike Kalambai personnellement te na cahier d'adresse na ngai mutapesa nga ba numéro za Junior Mbuya yebi très bien que na numéro ya Mike Kalambai te. Mike Kalambai oui aza pasteur mais célibataire. Zawadi aza marié. On parle de deux cas. Oui aza pasteur mais célibataire. Ataba Moïse Mbiye ne ba boya mamba bala na Moïse Mbiye jamais à cause la inene 100% coucher moi si. Confirmer c'est que ba pasteur célibataire mi ba coucher. Ah namba marié mais toi ça va marié na non ba hoté biso to ki mekobo. Comment se fait-il ba ba ko taka na kati? L'esprit est fort mais la chair est faible maman. Nesi Mike Kalambai ndenga zaka n'esprit ne pesa ki dire. So ba eleke pa mutu mo asali crise nga bondele nga bika mais physiquement boyate. Ozada mo si kitokoti. Yo tala kete. Surtout na clip mo asili puta boy wana sali bo. Zawadi mo si kitoko. Ce qu'on m'a baisé que Zawadi marié, Mike Kalambai pasteur célibataire. Donc, tu es condamné en étant pasteur, mais si tu es pas célibataire, c'est normal. Mais ndeko, lelo ba rumeur ko mete Zawadi Azaki envoyé ya Moïse Mbiye pote à détruire pasteur Mike Kalambai. Oyoki yo mokonde boyoka ki biso moto yoki pe bandeko na misula mikila poto bayoka ki message ya pasteur Moïse ndenga lobaki ke majabu wana ezaki borna e. Bayoka na kite nde Mike Kalambai azwa kyango. Abi na mwa kanda wana na mwa ninyo anda envoyé ki Jezabel na Zawadi pote akoisa Mike Kalambai. D'abord, nga na ndima te ke ba proposer Moïse Mbiye majabu bakoki osana ba intimité na bango ki amitié na bango mais ko proposer que moi na maman yaka non et le connaît to za biso mba to za ba journaliste ba proposer nga peut-être na ça na sena na za peut-être porte-parole ya président ya assemblée na bitin place o nga na moni ko simba te ndeko na nga kende nano ki ko sala kuna boni epesa nga zuwa te. Pour tout la prédication, Magatanga qui comboté, mais ça prédication de commande de on parle de Mike Kalambai. Yo so boyo kana ki to tindi muninga ki ko sala kuna mute wa passion ya nini. To linganité. Même makamba bongo, il fallait bi matin na ngamba ba kofi, ba jibe ba wera. Lelo l'air kofi lo baka ke soki bana na mi balé Mike Kalambai na Moïse Mbiye ba koti lo la c'est que ngape kofi no sai na kota lo la oui aujourd'hui il a raison. Il a raison. Comment on a niveau bon aussi réellement Mike Kalambai Moïse Mbiye atinda ki mwana mwasi wana a détruire vie à Mike Kalambai parce que né to bon a détruire mninga si parce qu'il est malade makamne nyo c'est comme bloqué nyo ça va détruire ceux qui réellement ils a bongo ouais c'est méchant c'est que to bondela na bandaku quand on parle de l'église c'est corps du Christ. Église ça ndenge bango batonga banda kuti to sala ba collecte te pona otonga wana non to bondela na banda ku beto ke église catholique na mona sango mota de tout ça sango mususu nga sali presque 12 ans église catholique to yemi na Coran na tikolo yo kate o ka kire na frère mo ya parce que ça na ba sango na ba frère o ka ki ba potani jamais. Alors pourquoi makambo ezo sa maka na église des réveils que c'est sorcellerie bazu manger rouge ba côté on a quatre églises. Bazu manger noir ba côté on a quatre églises. Bazu manger blanc ba côté on a quatre églises. Ba même ba pratique tout. Autre temps ba koko na musole parce que ngala loka on a musole il y avait koko na grand-père na ngazara mta magicien de trucs comme ça. Parce que bazu ba biloko wana ba côté si on a quatre églises. Ta côté na Bible le bité ko banga Nzambe. Koyeba Bible banda Genèse Apocalypse le bité que non na za saint. Non, c'est faux.
Mais le lot est un phénomène mutakalisation, makambo kato benga scandale sexuel et ça mami na kasanda kwa nzambe. Ezani ni ba secte ba pasteur ba koti ozo senga ba kaka po mata il faut za boto mona ki Moïse Mbia yene Eliane ezaki boya longo sanga bazemi boy na boy. To moni Moïse Mbia sali triomphe bato bazongi sous plus de 3 fois na kati ya cité Bethel. Donc ezo za ba secte ba ko kota ndenge ba ko obligé bango il faut kaka boleka na esika na poto. Bango ba d'abord ba comment ba envoyer du diable. Baza sou ba envoyer du Christ. Ba envoyer du diable, tout le monde a diabète. Bango ba représentant na bango. Quand on parle de la sorcellerie, ba sorcellerie tout le monde a ba effet, muta kufi bo, ndenga kufeli et a kindoki, ya sorcellerie mais yo monde sorcier bo était spirituellement non. Bango ba envoyer du diable. Je dis bien, ba envoyer du diable. Muta contredire ngazati. Muta contredire ngazate ndoka kenda koloka mutakala. Selon ba histoire de toyo kaka. Ndoka kenda koloka mutakala. La plupart totala na ba molia ba ndoki bakoya nu. Bango na ba ndoki ba ndenge moko. Ba oloka peuple. Otelemi na cher, otei biso. Après to mon mutakala na yo. Parce que ba mitakalisation na bango tout wana. Ezala ba téléphone ba ndimi na bango. Et comme distraction pour la mondimi parce que les gens n'ont pas pasteur au thé, ils n'ont pas nu, n'ont pas mutakala na yo. Bon loka. N'ont pas tout bana l'église na bamba bima. Bana cité bête. Église à Moïse Mbi, église ya Mike Kalamba comme ça. Là baté mais n'importe ça la Willerie na prince wana. Ba bima. Mutu nyoso sembela na pasteur o mutakala na ezara na internet bima o loka yo. Oh mon Dieu bino oyo te anga Jésus ngala na oza mutaka ça peut se faire l'homme sauter anga kunanga pe koto na chepi casque na otala yo nu oh lokangai ngapona nenga mabete j'ai pas de preuve que Zawadi na Mike Kalamba ba sex time na bango poto moneki Mike Kalamba lali Zawadi na bilamba pe ya côté ba osa zoba na ba otomoniti mais na nyoso Zawadi lobi nga paso na église ya Mike Kalamba ino bimano atama 2 mois. Non, examiner nos membres bien. Non, ceux qui Joseph, ceux qui Jacob, ou des trucs comme ça, là, moi, on a eu, bolumba papa na ye. Baloka moi loka ma. Yango ba loka pe batu. Moi Zimbi a ça plus de 15 000 fidèles. Ce que bango ba la pasteur na biso nu. Ba ta pasteur na biso mta scandale. Azeli ce qui bat bazela jeudi a roloba l'instant na compte na e tala musali nzambe c'est comme si cher wane comme na esika moya ko rendre ba compte so muta salo mabe il faut bimisa na poisa na cher et biso jeudi a cause en live na Instagram après kati ya bino kite mitema bato ko zoka vraiment to za wapi to na kati ya wenge na kati na église to za wapi et le ça bon d'abord de 1 ba seli téléphone na retard. Parce que téléphone qui me colle. Pour ce moment, tu vas mater na bande ba komela makambo mais la vie internet na église. Ozeli si batu. Opesi bendis mususu o kuti na pasteur wa pembe o comme on écoute ki mangai nani Marcelo. Biso to lobika ke ça papa Marcelo pardon nzamba limbisa ngai na live na ngoma ba ke ça ka Marcelo. Denis les salés qui a baissé c'est à l'obina l'obakinini. Encore il y a Denis pe bayo kanate, Denis pe na fimbi ma peka. Marcelo fingami. To zela ki likambango sa nini ebima. Internet ezara tribunal te. Ba bossa naka. Si réellement tu avais des problèmes avec ce pasteur là qui est tribunal, même Bible tinda mutuno ça qui est tribunal. C'est comme si Moïse Mbia c'est trop. Dodo Kamba na invité non qui coûte les lots na best aux alaki babi ke bino moto faire partir na groupe Dodo Kamba te. Dodo Kamba le kaki ba yambia lobi atangi ba cité ba église oyo bazana kati na RSC hein, si je me trompe pas église des réveils Congo bazana kati wana te ba nini mususu ezali c'est sûr ba Moïse Mbia bazana kati mais fallait bazwa mbano na bango te mais na groupe bango bazala wana représentant na bango fa telema ba mo dire église ba mo dire peuple. Le lieu comme ka soro moni basa par exemple à suivre souté le lieu comme jeune garçon soro moni aza peut-être c'est ka pasteur ala na landi bango pour anozo ka ba vie ku ba banebe ka bongo to zaka mona pasteur
pasteur aye na ndaku lokama pate kititi po azotambola na bosembo ata bamukuna loto baloba mabe mukuna lobama na suka mais carrière mukuna bambaza ne bandela carrière bane bandela carrière bamukuna basalaka plus de 20 ans na ministère bamakambo ekala ba internet seye oso ba internet seye kite mo kanani nani mukuna ngala musoza ateke makambo zonga kesalaki vraiment bana nzambe toko tout na biso mitema na binote toko finga ba pasteur te meto lobela ba réalité o lelo zoleka na kati na ndako nzambe ezolembisa biso pe ba fidèle atako na bina zonga na ngana sembe na ngana ndako me na kati ya biblia elobi ete ba famille ba okende na kati ya ndako nzambe mane ko kitela bango yango tozaka obligé ya konyata makona biso na kati na l'église tozonga nanu mai matali majabu lelo oyo mai kalambai a se retirer na majabu pe bandimi lui bazo ko proposer frère Nabiso José Ndita pote a remplacer Mike Kalambaya comme ambassadeur parce que to moni majabu sila ki ba ko continuer les États-Unis ko sala ba concert na bango ba tambola ki na Dallas na Washington baza mo ba état musufu ba kita mais absence à Mike Kalambaya il faut salema absence à Mike Kalambaya na kati ya majabu wana ezani pona ko détruire œuvre de Dieu oh pe lelo moi majabu elendisipe bana biso mingi elendisipe bana nzambe mingi on eza ko détruire majabu te parce que kolonga mai kalambai moi vide to pe moi trou moi munene sami na kati na majabu d'abord de un ceux qui mboka na biso ezaki na ba norme to ngaki ba enquêter non sur majabu na mambuto to yoki ke bande ko so ba garçon ko ça ba rapport sexuel ba bande ko so ba fille on pouvait vraiment d'abord enquêter sur ça. Na ba concernant aux États-Unis fallait katana nan ba landeli peno lika moko si ça fa ba fungoli ba porte ko proposer nani José Ndita c'est un grand il chante très bien par rapport à Mike Kalamba José Ndita chante très bien penza et on m'a comme ça na ba sex time mona banini José Ndita to tikolo ko ne pas moi na penda mateta so la ça da vie à 6 ça da vie à côté et par divorce ça la moi si na maman bana na ye on a te te bible lobi boye soko ku ezara divorce be ko se marko ba li sous ezala ou soit to kufeli mobali ou bien moi si ou soit infidélité bon ce qui moi ça c'est qui m'a bien divorcé te ça non normal ya non tabou te o papa na écoute bande connait musu ba baraté nani pasteur Jean Bosco divorce c'est mon pasteur non c'est mon pasteur aussi. Et c'est mon pasteur ndima yesu pana na ya ndima kati na sans pressé bana sans pressé nyoso na pesi bino maman na ngana papa na nga baba na sans pressé na bande kodim na ngati na komi maman mobaka na kati maman na ngai na papa na nga baba na sans pressé na 2004 famille quitte mon bimba baleki na sans pressé mais papa nani Jean Bosco a divorcé ka na maman ba divorce mais là mon comportement c'est ça ma bé lelo madame wazana e oso kambe église kitoko ngamta yambisa ngazo eza maman waza siko na benge maman na biso ya mibale parce que histoire ba changer en côté mais na cause moko eza normal ce qui peut me dire takabona moi c'est na cause moko eza normal mais là on a mona mabe eza que là ba proposer qui fa fa na silence là raboy na pe fallait la silence ba na bango pe kututé là on soit après là on soit après mais ceux qui pendant nga pe na ko biso vie salanan parce que tu chantes bien ou un esprit par rapport à Mike Kalamba José Ndita un esprit à moi ma tété Mike Kalamba mela diamba José Ndita mela diamba na kala mamna loba o ba te belé ba biso José Ndita ba yebi mais Mike Kalamba il a vraiment malade à l'agonie tout le monde a présenté peu esquisse nae na ba na nzambe nyonso alezaki na makambo nyonso eleki entre yena zawadi mais zawadi azane à l'aise na bité babeza kopia yena mobali nae ba mesana moko sa makambo ah bon zawadi a luka succès succès ko luka ngona buzo entre nous tezano entre nous mona mama nanga na zawadi mutayeba ni makasi avaya ya mablo na ba sex time woni yanga te yanga yi soka avec na ba sex time na wana te na yeba ni koleka zawadi na yebi zawadi te ngasko na yeso na zawadi pena ko luka featuring asolo mbeki ni ka ko détruire mosali na nzambe to suki pa na featuring ngango
lelo zawadi nataleki ba vidéo na ye ya liboso mutu moko asaka ngo capture za kiso pe na moins de 500 vues na YouTube l'air kaka babeti makambu na ye na Mike Kalamba 80K succès donc nyonso olinga découvrir qui est zawadi succès mais zawadi okufa mna polele bokanga mna oloba zawadi okufa mna polele Lucas succès na ndinga bien nzambo tombola yo moi parce que c'est plutôt lukaka o eza ba mpiaka malembe no sani no koma botanga ngande batanga Molière botanga ngande batanga ba Zakari botanga ngande batanga ba Mami de la médaille bon na ko sa partie na nzoto monte na tika on libanda pona yebana no yebana pour quelque temps et aussi là bato ba yebana nanya yaka moi kama Mike ya Eliane ele le sikala kana ba TikTok asikala kana ba TikTok beze sila ya nzambe umelaka si réellement za musicienne chrétienne il fallait zela nzambe matie malembe dans nzambe salo pa longolo na Goma memo Kinshasa okemba mo beti DV loterie OK États-Unis bamba kenda poto DV ko se kate pour c'est comme si mom no lo boye ba kenda poto DV loterie ça merci Obama sikoyo falo fanda ta kimia nzamba tombolo malembe sala ta ba live papa nanga Mike Kalamba ye mama nanga olokendo mama nanga nani ba fula yo vraiment baimboka tokomo pousa nso moke ya suka émission na biso to meka ko aborder moi sujet ya prophète Tantou na moi mon poussé Joël Tantou lelo yo tokomona ba prophétie eko sa makamba minene ba prophétie ya kala oyo ba papa na biso ba muza edina bala ya ba papa biso kiela nyezaki ya kopanza mabota te kasi lelo tokomona ba prophétie bana mingi ba otambola lokwa ba shege cause ni ba papa na biso moi si na ba prophétisaki balobaki boye biso bandoki to 1000 banda mabale mingi kufi lelo na sa moyo pona ba prophétie bomoni affaire euté ko leka ya prophétie ya prophète Joël Tantou na magicien oyo ateki ndika makambo ebele kasi toyokaki magicien alobaki eza nango lokuta bayokanaki na ba proche na ya pasteur bazuye ba pese 15000 francs 15000 francs kuta zuye yango te Albert olekana Molière robenga bato ebele po a dénoncer makambo buzobo ezoleka na kati na église ya Joël Tantou mais subitement toyoki suko loba mukola lobi o eza maramba solo eza entourage to pe ba pasteur mingi basangani po te ba détruire Joël Francis nde batinda ki loba makambo lokuta wana tozo kende wapi ou alors nous hein vraiment nanda kwa nzambe tozo kende na makambo osote kusalema nga benga ke Tatou Francis naloba ngo mingi na yebi Francis ya lelo te bate bebe yebi Francis la kalati bazin ya sombi na Benin muso euti soki pe Turquie muso euti soki pe wapi nga na yebi vieux Francis nga na Nathalie Moinger ma grande sœur que je t'aime beaucoup, je t'aime vraiment beaucoup les relata ba bomani oka na ba pantalon minene lo ba ko bengo kilelo mais ya marque wana so ba mimanta na kilelo olata te le rock en ceinture pantalon fermeture etika na ceinture likolo le rosa ba jeune ba 40 jours wana pe no banga nzambe mbala moka kenda so pe Philadelphie posera présent na biso jeunesse to voter à plusieurs reprises wana église te notanga kombe église ante pe église lelo bazala na mambo ya sala o ya zo sala te na boba yo lobaki abima kuna ndo te na ma campagne to vota ye président biso jeunesse à plusieurs reprises po anda ko banga pena nzambe lera longo akeso pe Philadelphie kuna soki ba kenda ko divorce aka sakani na ba sœur akei Nigeria retourne ya komi bongo Baba bengana na Philadelphie parce que sakana na ba amemaka kibula kuna kibula basala ngona ndenga pro kibula pe kuna ezama ndenga propre ya ndenga ya memela ngo te François na lobango François sakana na batu asakana na ba congolais tala te ya deni kutachisa biso ba mai na ba TV o cha mai na TV te Zondo simba kuna abenga ona bengi ba Christine ebele ba bimezo e bana te na bengi Chantal ebele ba bimi biso to kenda na ba pauvre maman na yebi mambo église moi mukie ntoko sanga izate Francis mambazo sala
aleki ata na mama 100 jours atondisaka stade mene église na 12 personnes azali aza kote ya na bandal ka wana na shop orange na nsima shop orange na bandal 8 décembre aza ka wana mama luka mbongo na ndenga bien français yeba yebi français ateya ta hein na ba français na yo wana soka seka koteya esila comment komana ba livre tekama abongo Dieu ezobima oyo ya leo tokomona na kati église pédophile makasi na ba pasteur na biso omona moi pasteur moi za moi petit mon conférence na memelage bible makoma kobima ne bakoma moi sina mobile toyoki ba audio ya pasteur Francis azol olalela ta moi si te comprendre mazolela muninga na mobile depuis que je suis venu je te vois pas tu es toujours avec ta femme azolela bolingo pas muninga ne mobile wanezani ya ki pédo bon sala ilo ni ba memeli pena bana nzambe na kati na église ki pédophile komi makasi to komona penda leini so potali moi morphologie no debit to mona kati mu garçon aza gay oyo aza lesbienne o mona efundaka oyebi mboka na biso makambo belenga azongisela yango ka mboka na mboka so non to voter non loi ya pédophilie te ba accepter ngo te ndenge ba mboka musu ba accepter il fallait okanga bato bongo ba odio bongo preuve excusez ba kangi onano makala ngo bato un peu mingi ba politicien mingi ba nani mingi bazana kati ya ba jewana nana kasi te yango pasi yango wana pasi yango bobe ba voter ngo kasi olero ba voter ngo te faut okanga bato bongo to mona ba payer rabt ba yebi ko za pede ba beti yo ba lapide yo na tindi ba sala ngo te na mboka me boyebi peneke a pede a lesbienne même na poste à la police la mususu ane landaki ya garçon ba pesa so $15,000 $15,000 francs les gars bandaki na kobelela pa Molière na obenga ndeko Eliezer après comme lisusu ote ezalaki kaka bata Francis ba lobi susu ezaka ba pasteur l'air ye garçon na belelaki presse ba go sara na basanze mongo pe nzambe na ngabo comment ba yuma oleka mozi mbiye kuna bwakeli nani pasteur na biso pembe wana nalingake mingi na ba video ne bele Marcelo oleka kuna bwakeli nani masasi calculé to même video mo boyemo ozo bino masasi calculé ya mama na biso mosa ya nani ya choko manique donc c'est un peu ça genre lo ba que batika no ba pasteur ba fanda kimia. Comme na biso na suka émission na biso merci vraiment pour ndimaki to yamba mokola lelo message nini oko lancer na bana nzambe nyonso o mutema la bango zoki na comportement ba pasteur conseil nini oko pesa ba pasteur parce que bango bazo pekisa biso to mela masanga te romona bango moko bango benda ba shisha kokwene koboti na zo banga te dadi lo ba ki kobote mais dadi ye moko ko ya ne kobo butu moy dadi lo bito ko sa te to yiba te mais ye moko azo salela ngo mama message ni ko lancer na maïnyo sozo salema na kati ya ndakwanza d'abord de il y a une responsabilité dans l'église na invité message non qui le so réellement c'est solo non qui que pour un chef il y a la police nani comme ne kasongo azo kanga ba église en tout cas quand on a pendant 5 ans ti président Moussa ko so pesa la ka fachi ba quand on a pendant kati yota kanga ndenge ni parce que tozaki na confinement le 31 décembre tozaki vezaki te mais kasongo ngobila ba kotisi il faut repesa montant moko élevé à mbongo pour bosala pour bosomba bokena ve bazo kanga ceux qui ba okanga to ko za pona ba scandale lekine internet ba kopesa bango mbongo ba kotika te oyebi bananga na banda carrière na ngana internet 2 semaines eleki trouble belisinga na côte hôpital ngalo na yosa na population bazala éveillé omoni pasteur na yo asala ba sex time aza pédophilie na za boyina boy kima paka donc zo penda genou beta na mutu kim église wana ba nyonso ba pasteur ba blessé bino no désolé kotinda no offrande te bata poto monsieur Maurice Kitambala yo ndo linga makambo nzambe awa kotinda na sumbongo te ngala za 200 € na nga donc kotinda sumbongo te oh kintwa dibiso nyonso ngana tinga mikolo ya na zonge église catholique soki simbité na kei bato bate ya biso ba témoin de Jéhovah ba fond ba sadi royaume na ba kalaté faut mona ba na lokoso te confinement ba déconfiné mais bango no bazonga ba sadi royaume na bango te na ozonga kuna
famille sengo mo bomba bata témoin de Jéhovah nazo ya na ngai pour trop c'est trop place na kimi. Je vous aime beaucoup na ninga ba nyonso batala biso na ninga ba mingi ba boni na biso en Afrique. Bolanda qui sont de partout à travers Mon Africa Télévision, Congo Lisanga Télévision, Natina Kaka ya ba scandale et salima nakati na ndako ya Nzambe vraiment ba Nzambe mingi miteme ko zoka na ba pasteur surtout ba oba comme ça ba pasteur Nzambe ceux qui pasteur asali akoyi ne ko bobo asali kamobo motema wana za dadi na bisote mais vraiment Nzambe apesa mnoka akimia. Ba opération bima na église so moins que église au pasteur na zo tambusa malamu te bima lukata musu mingi baboya ba église ya bakichaka chaka ba église ya ba mbunda ba linka o ya sainteté ba linka o ya fraîcheur mais quand c'est église wana buzoba ezo sale makaka du jour au jour vraiment ça passe wana zaki analyste ça qui na ndeko na ngai pona ko pesa kaka toli ba pasteur pe ba conseiller biso pe ba fidèle so pe to pesi ba conseil tant mususu ba roboya mena kati mini ba mona ke oyo tika na sala ngo za malamu mingi. Merci na bonne semanda episode de partout à travers ba chaîne Abino. Merci na Junior Mboye ozaki bongo na sima caméra. Merci na JBP papa social Jean-Si Bomon et ba condoléances na yo famille Bomon Imobimba vraiment tous allés de cœur Nabino mon vieux David Olito un tonton doux de caractère na peso bambote ba félicitations na mère double na bébé na biso vers Licia o awuti ko bota ma vraiment nzamba pa mola bino bala nzambe nyoso kimia eingia na mabota na bino soki nzamba zongi te tokutani na mikolo zali ko ya bye.